Kolala kolamuka eza habitude ezali bongo tango bolandaka petit déjeuner avec Proverbe 30 sentinelle de la diaspora. Nzambe na nga pambola bino bato ebele bazo kubenga nga pasta son ezoka na bien te son ezoka na bien te. En tout cas na ndimi te ke toza na problème à son parce que naza na ba équipement oyo vraiment sophistiqué ba caméra makasi oyo nazo travailler nango. En tout cas, avant de lancer l'émission, nous aurons temps, il y a checker un laptop, nous avons un mag, awa, ma makasi. Nous avons mais mingi misusu eza ba portable na bino peut-être biloko bozo landela ezali nde ko pesa bino ba problème. Mais ceux qui vraiment za bere réseau ou pas na biso bolimisanga vraiment bolimisanga na osala de momier pour ba erreur wana ezala susté. Vous avez un petit déjeuner et une émission pour se chaque lundi à vendredi à partir de 5h du matin. Vous avez na Sentinel TV, puis vous avez na Soft 15 TV à partir de Canada. Biso tous à mettre na Manchester, na England. Nzamba les gars la bino. Lelo tous autres nous loba ezo umela. Ego kozala osambela nzamba loba. Ba promesse nzambe ali mezo umela. Ce qu'on peut, au na psaume 2, 8, balobi, demande-moi les nations, je te les donne comme héritage. Nzamba balobi, bo senga na kope sabino. Na Jean 15, azoloba, bo senga po ete ngai na pe sabino po ete nga na sepela. Alobi, bozo senga, bozo zoate po ko senga na bino eza mabe. Alors, avant to kota na nzela oyo ya mate ya lelo, loko leza tongo, na kotiela bino nzembo ndeko moko, azoyemba kitoko mais malheureusement azepa ndoki ya mukuna nzamba sunga ye abima kuna toyokana no ndeko na so Mardeche mukuna na kati ya chorale na bango etikali kaka nga
mabondeli boni okoti te badimi bofronde boni opesa te ezowumela ane ekosila te nzambe akovisite yo zala na kondima bamama oyo bazokota bagene chaque jeudi mpe samedi kolelaka mpo na mboka na biso mpe na bavi na bango nzambe akovisite yo osambela na position nini opesa mbongo combien de fois ogene ndenge nini ezowumela lipamboli ezowumela ezolembisa nzoto surtout kofinga na kotyola bato elembisaka nzoto soki obali kaka pa apres 6 mois bakomotangela mikolo soki ozobwaka soi monkare cop okotinda mwana nani kobanga te etikali kaka yo nzambe akopambola yo kali kaka ye yo ozolanda nga etikali kaka yo nzambe akopambola yo loba kaka ngai etikali ngai nzambe akopambola ngai biso tokomana bakompani na poto yo mpe nzambe akovisite yo etikali kaka ngai Yesu etikali kaka ngai etikali kaka ngai Yesu etikali kaka ngai Yesu ti wapi Yesu ti wapi véritable or elamamaka na moto po ozala or ya solo ozwa forme fo batie na moto po ozwa forme elenge beni po ozala lipamboli po na communauté pe po na mboka alors nzambe apambola moko na moko na tie nzembo oyo parce que eza na maloba kitoko ezoko répondre ba question mingi bato bazomituna pona nini ngai pona nini ngate pona nini nzambe abenganga ezowumela pona nini nazomona clair te pona nini boye pona nini boye est-ce que nzambe aboyanga est-ce que nzambe alinganga est-ce que nzambe alinganga te ndeko nanga nzambe aza na posa apambola yo nzambe aza na esengo ya lipamboli na yo tanga na Job okomona ke nkolo azosolola na Satan atuni ye est-ce que omoni lipamboli ya Job mosali nanga te Alléluia. Nzambe azobisa Job est-ce que azobisa Satan omoni lipamboli ya mwana nanga Job te donc nzambe azala na posa tozala beni nzambe alobi bosenga nga na kopesa bino mais nzambe alobi bato ebele ezowumela lolenge ozosengela parfois ezosepelisa nzambe te eza na bato mosusu nzambe apesaka 10 000 euros 10 000 euros
10 000 dollars, 10 000 livres, lobi ake ozwa sida. Alors lokola nzamba lingi yo mingi, akolinga ko perdre yo te, akopesa 10 000 dollars, 10 000 euros, 10 000 livres, mabana opesa ndam ndam. Apesa 1000, après 3 mois apesa 1000, après 2 mois apesa 1000, oya ko se rendre compte parfois ne mobimbo simbi 10 000, mais na ndam ndam. Soki pe ozo sambela, ezo umela, ndenge ndeko auti koyemba, esengeli otala. Eza na bato ebele, nzambe apambola bango, baza na ba promesse nzambe, ezo umela parce que baza na molongo ya bato oyo baza na esika mabe. Baza na yesu te, baza na distraction. Soki par exemple nzambe abengi yo, omemi terra, omemi lot, ndenge Abraham asalaki, olingo linga te ba ofrene vina. Na ba regroupement familial, l'air toye poto. Naza maman olangi te, na spécialiste ya kokabola ba famille te, mais nazo pesa no ma solo, ezana bato mususu to associa na ba dossier na biso peut-être pona bolamu na bango. Ba mususu pe pona lokoso na benga bana noko, bana tata mwasi, bana yaya, bana leki, pona zwa mbongo ebele, bana na bakoma ba problème na famille na yo. Parce que okoti bango na ba promesse ezaki ya bango te et oyebi bilakeli na kati ya bana na te, ba yo bebisa vie na. Nazo empêcher mutu avec sa famille na été a aider bato te, mais il faut que tout na ka volonté en nzambe. Ezala bato musu ba ya poto, fallait même pas to mema bango. Fallait même pas ba ya tala mutu yo bengisa na poto yenda comme ennemi na yo, pe ye muta koma ko bloquer vie na yo pour yo bonga te, mais yo mutu sala tout o meme na poto. Donc ezala ba réalité oyo pourquoi ezo umela bato bongo pe bakenda na bango musika te. Omona pe mobali akimi bana pe babongi te, ya tikali ndaku ye moko sukeli mabe parce que mabe ebotaka mabe. Et nzambe azali nzambe wala la rate afutaka mutu na mutu lifuta na ye. Toza susu na likambo susu ya li ya masuwa. Bien aimé, toza na deux masuwa na vie, masuwa ya Noé na masuwa ya Lot. Et na masuwa ya Jonas plutôt. Soko mati masuwa ya Noé olingo lingate okokoma. Pour masuwa ya Noé, eza nzambe mutu apesi ordre, nzambe mutu akotisi bato bana kati pe nzambe mutu akangi fongola. Mais masuwa ya nani ya Jonas ou Jonas ou bien Yona, soko okoti yango, soko ozaki na mapamboli, ozaki na ba bénédiction, ozaki na nyonso ekokweyama na mai po mati masuwa mabe. Alors bato ebele lelo ba retarder mapamboli na bango po basambi na église mabe, balandi ba pasteur mabe, balandi ba pasteur loyenge et compliqué bomo ya vie na bino. Nazwaka ba coup de fil ebele ya bato baza kosambela en Allemagne na pain du soir. Combien de bateaux pain du soir et loki? Combien de couples pain du soir et BBC? Combien de bana pain du soir et loki na Allemagne na monde entier boyebi? Combien de bateaux maman olangi à loki boyebi? Combien de bateaux Walesa, Mutombo, ba charlatan wana, ba Micheline Chabani, ba Lombongo, ba freiner na vie boyebi? Alors, ezo senga mutu na mutu ayeba esika nini azali kokende, nzambe alobela ye nini, pe eske place yo okei esi oza na nzambe. Toyoka lisusu nzembo ya Mardoché Mokono. Nzela ya Mokristo ezali nzela ya désert. Nzela ya Mokristo eza nzela ya désert, mais eloko makasi ya liksi yaki il faut ozala na kondima, ozala na persévérance. Josué Moïse akufi, nzambe azobisa ye, lève-toi Josué, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, fais entrer ce peuple à Canaan. Prends courage et fortifie-toi. Pour Josué, il a qui apprendre courage et à se fortifier. Azaki na tina intercession te, azaki na tina jeûne prière te, azaki na tina ya kolela te, ya kosambela te, parce que nzambe asa bongisa nyonso. Nzela ya Mokristo ezali nzela ya désert.
Abraham asalaki 25 ans pour azwa mwana. Nzambe azali komeka foi na ye. Atala eske andimaka Nzambe. Atala eske koki kosimba. Très souvent, Nzambe abengaki yo, ye mutu atindi yo, mais azo tester motema na yo. Joseph aussi, na âge ya 17 ans, baponi ye na Nzambe lokola leader ya famille. Mais Paul Joseph akoma paf na faneya mutu alakisaka nzela bazala nsima na ye. Il a fallu aleka na haine ya bandeko na ye, babwaka ye na libulu, bateka ye lokola esclave. Le bateki esclave akei lokola chef ya esclave et pas Pontifar. Mwasi ya Pontifar akoseli makambo, ake na boloko, apesi ba révélation bandoto, bato wana babosani ye. Après bato wana babimi bakokuta na Pharaon, nde bayobeta lisolo na ye. Na période nyonso tu Joseph azoleka nango, eza na mokolo moko te Nzambe abosanaki ye. Ezali étape ya Nzambe, eza école ya Nzambe. Yo makambo ezoumela, makambo ezoumela, eza nango bandoki te, eza nango malédiction te, eza école ya Nzambe. Nzambe akolekisa yo na likambo moko pozwa kaka enseignement o transmettre na bato mosusu. Donc bon Nzambe, école ya Nzambe ezali nzela ya désert. Na nzela ya désert nde esika bayebaka bana ba fidèle, banani ba fidèle te. Na nzela ya désert tozoleka na kati ya désert. Na kati ya désert tokoyeba nani aza fidèle, nani aza fidélité, nani aza vrai chrétien, nani aza vrai chrétien te. Un vrai chrétien aza te po il faut azala bambongo, il faut apambama, il faut ya bapoto, il faut azala nyonso nde baote ya bino lelo ministère ya prospérité. Ba apôtre à Jésus Christ bateyaki ministère ya prospérité te. Pierre azalaki na ndako na ye oyo asombaki na pêche etant que pêcheur. Banda Pierre akomaki kosalela Nzambe ti bake koboma ye, Pierre atiki kosomba ni velo ni punda ni ndako. Soki Pierre azongi lelo, ba 12 disciples batambolaki na Yesu bazongi lelo, baye kokuta robish, bangle balobaka robish, salité, buzoba oyo bapase bazoteya lelo sur la prospérité, bakopasola bilamba. Mardoché tozongi lelo lisusu. Yora lepso likamoko na baki nazo décortiquer message na nga sur nzembo oyo etikali kaka ngai. Bato ebele bazokufa avant bakosimba kisi likolo ya mvula ya âge, mbula ezopusana. Musicien moko azakoloba ntango nazalaki na 45 ans, ntango nazalaki na boye, nazakokanisa boye, etinda yasimba kisi lelo akoma makango ya mama na ye kobima na bana na ye koboma bato likolo azalaki kokalkule âge. Bien aimé, eza na bato bazokunda bango lelo bakokunda bango. Donc soki bakundi yo histoire no esili, c'est-à-dire bato wana Nzambe alingi bango te. Bato bakundi lelo bakokunda bango lelo, est-ce que Nzambe alingi bango te? Nakoyebisa oke liwa ezali pe bolingo ya Nzambe. Eza bato mosusu baya na boloko ba innocent, est-ce que Nzambe alingi bango te? Eza na bato mosusu baya na hôpital, na bopito mpona balia baolesa bango na lutu. Soko olingi oyeba valeur ya vie, betaka tourne bopito oyebaki vie eza na ntina te. So omoni biso tokoma kosala mission ya koedaka bato ya kala mingi te na Manchester nazo koinaugure building oyo nazwi esika ya mission ekozala tobanopesa bato biloko ya kolia ya ofele, tobanoede bato mbala liboso esalama na poto. Oza na problème avocat tolukeli avocat tofuti, oza na problème bakata yo mbongo, bakata yo aide, chaque samedi bato babanozala wana kolia komela na frais na biso. So ozangi logement totali so tokologe yo po tologe yo, fo ozala vraiment na olakisi so bapreuve ke oza na ndeko te. Mikanda nyonso bakata surtout na bahiver awa eza na bato ebele bazangi place ya kolala.
Donc nzambe vraiment sungi tozo esika moko kitoko kala mingi te na opesa bino adresse boye bisika wana po tozala esika ya biso moko eza lokola congolaise community centre eza centre culturel ya bacongolais ozala église ozala mpe bashop mpe kozala mpo eza building na kati eza na makambo ebelebele bamatanga ya communauté baconcert mpe kobeta wana donc ezalama innovation parce que bato ebele baa na baproblème bazangi esika kolala bazangi meme esika neti na bamalili bo bamela ata ti café eza biso baeglise nde fu tosala yango mais baeglise bapaster baozela bino boya na mbongo bopambola bango. Or un pasteur c'est un serviteur, c'est un homme qui bénit les autres. Dans Genèse 12 1 à 3 nzambe azobisa Abraham, va, tu seras la source de bénédiction de toutes les nations. L'église doit être la source de bénédiction des gens. Nous voyons des gens dormir dehors, nous voyons des gens manquer d'endroits pour dormir, manquer même l'endroit pour prendre le café, manquer même l'argent pour aller chez les avocats. Or, chez les musulmans, dès que tu arrives comme ça, les frères cotisent pour toi, ils te prennent en charge jusqu'à ce que tu seras en ordre. Ils te donnent même l'argent pour commencer un petit commerce. Mais chez nous, les gens qui se disent chrétiens, il y a la haine. Il y a la haine, il y a la haine. L'entraide n'existe même pas. Nous, on va démontrer les gens que Dieu existe. Dieu nous a établis dans ce pays pour bénir les autres. Mardoché. Tu seras la tête et non la queue. Soko leki na ba tourment ndenge nga na leki, o leki na école ya vie, école de Dieu nga na leki, o bando bénir bato. Nga na mona méchanceté, na mona haine, na mona pe bolingo nzambe. Soko za nzambe ata bato basali yo likopa, balobi ba dindisa yo, nzambe akozala toujours na yo pe nzambe akopambola yo. Bien aimé, etikali kaka yo. Kobanga te. Nzambe aza mutu te po akosa. Nzambe aza mwana na mutu te po akosa. Oyo ya loba nzambe akokisa yango. Kaka biso bato za ba problématique. Totiaka nzambe doute. Nzambe alobi okomi kotia doute. Ozotambola na Lot, obi okokota na masuwa ya Jonas. Oko perdre ma marchandise na yo. Oko perdre bénédiction na yo. Batebele lelo baza maudit pour na église balino kosambela. Baza maudit pour na pasteur balanda. Baza maudit pour na place bakendaka. Soki mutu wana aza mutu malédiction, aza mutu bisala mabe ndenge ba peine de jour et ali, ako bloquer vie na yo, ako bebsa vie na yo. Et puis bato wana baza atana pardon te parce que baza ba méchant. Ephésiens 6:12 ezoba tozobunda contre ba dénomination, contre des princes de ténèbres, contre les esprits méchants. Bazali na apparence ya piété, mais renia ce qui fait la force. Baza na bolingote, ngande na lia na kamwaka, bato ebele bayaka na église place ngana kambarate, moka ah soko lingi muta signé no passeport que n'est pas pasteur Salomon asignaka. Et ça nga plaisir le noka pasteur. Parfois yebinga te menazo po signer nga mona passeport po côté musuna kene ba bilo kola to sambele ke pana bango te pasteur ko signer te. Mais c'est quoi ça? Biso toza ba professionnel, toza ba l'état zo reconnaître biso lokola ba apesi biso bokozi étant que pasteur o signer pour muto azwa passeport ne azwa passeport na anglais tout et tout et tout. Na kosengo ata mbongo te
naza kutina tina na yeba te osambelaka wapi non oyo église nga nasambela te oyo église nga nasambela te eza na problème te parce que le salut est individuel mais ngafu na rendre yo service. Un pasteur c'est celui qui rend service aux autres. Naza na tina te naloba po yaka osambela epa na nga to yaka osambela epa na nga te ndefu na sine non na nakopesa meme injonction te nakopesa mpe bacondition te obengi nga mbala moko soki nayebi yo parce que po sine fo oyeba mutu so ya solo nayebi yo ou mutu moko a introduire yo ke nayebi ye je l'ai fait et c'est gratis et là nakoyepesa yango nakopesa meme invitation te po oyebi ke na pasteur so omoni ke nasala mosala bien yaka mpe dimanche na église. Alléluia. Donc voilà musala oyo tozosala mwana ndeko na nga bible elobi tu seras la tête et non la queue. Soki lelo ezowumela tala nano opesaka mbongo wapi ese yo oyebi ke so ozopesa 10 000 na offrande epa un faux pasteur ozosoutenir un brigand mpe yo na moto wana ozwa frappe ndenge moko soki nzambe alobi afrappe ye akofrappe na yo oyo oasistaka na kilte na ye opesaka mbongo osoutenaka ye parce que mbongo eza pouvoir lelo ozopesa moto mbongo eza ozotindike po akeye liboso mikolo uti oleka nayaki na problème ya bakamera me ntango nasali mbela bato babimisa ye bambongo babimisi mbongo bapesi tomoni bandeko mosusu basombi mosusu asombi kamera mobima ye moko bamosusu bapesipesi bambongo epesi biso force neti sikoyo na Kinshasa tozotonga des églises tozotonga la moisson mondiale ya Masina tozotonga la moisson mondiale ya Kingasani oyo nyonso to alingi kocontribue mpona kobénir église kosomba tole kosomba nini acontribue eza la bienvenue toza na posa toka pasteur nde baso nga na na posa nasomba ta tole mpona Masina nga na posa nasomba ta tole mpona Kingasani bokomona baimage ya mosala tozosala bokomona yango bokomona baimage ya Masina l'air bakendeki kopesa mbongo ya bato moto akufaki bato baboyaki kofilme balingi commerce te na matanga na bango namonaki yango normal eza na problème te mais baimage ya mosala tozosala baimage oyo tozokopesa bato biloko ya kolia tokoyede bato tokokoma kofilme yango olakisa bino po eza na bato mpe batindi bakarton na bango fo bamona ndenge ekomi donc nayi nayebi so oza moto asuka te nzambe aza nzambe nzambe aza na nsima liloba na ye nzambe akosala yo ndima kaka bima na masuwa ya mabe kota na masuwa ya Noé bima na baeglise ya bato mabe tika kosoutenir bato bosolo bato ya bakindoki ya kinchor landa liloba nzambe nzambe akoleka na kopambola yo toyoki su nzembo ya ndeko na biso Mardoché avant tokóma na suka. Nous avons en direct à Sentinelle TV et à Soft 15 TV. Kele. Nzambe aleka na kozwa lokumu po aza nzambe malamu nzambe anetolama sanzolama nasepeli na baclip ya ndeko na biso Mardoché mais eloko eza makasi mingi oyo fois changer eza lolenge na bango ya kobina eza bochrétien te eza bonzambe te banzembo eza malamu kobina na bango eza bien te ça se comprend parce que bazali pa ya mokuna oyo aza saint sataniste aza na molimo te so azalaki na molimo ngai yebisa bango badanse wana eza badanse obscène eza badanse ya bachrétien bakoki kobina te. Merci nzambe apambola basali na ye mpe afongola bango miso babima place wana tolobaki ete etikali nkaka ngai ezali moko ya bapromese ya nzambe nzambe azalaka na bana na ye nzambe apambolaka bana na ye nzambe akopambola yo de manière yo oyokaka motei nini oyokaka prédicateur nini okendaka église nini ekozala mpe moko na ndenge nini nzambe akopambola yo soki ozolanda baeglise ya bato ya misala mabe soki ozolanda baeglise ya bato bayebi nzambe te
eza passe mingi pour pambwama. Alors bokeba pona makambo wana nyonso tu nalobaki bandeko mingi bazokomelanga pasta bongisa volume na ndimi te ke toza na problème ya volume, peut-être bino bobongisa ba computer na bino ba laptop na bino ou bien ba portable na bino parce que nga naza na ba caméra moko sophistiqué, mais ce qui peut-être problème eza na côté na biso na kosenga masori bolimbisi na kosala demomie po te na bongisa po te mbala nsima berere bongo ezala so te basango ya Congo tozokontinue kopesa bino yango biso bana Congo futa olingana tozala bomoko tobute dehors occupation nyonso. Nzambe ya Congo aza na biso, nzambe ya Congo azobatela biso, nzambe ya Congo azonetola biso, nzambe akozala na biso akobunda na biso po aza nzambe malamu. Vraiment tongo lelo ezala béni banzela bokokende nzambe visiter bino na nzela na poste na nzela na téléphone bozwa ba lettre oyo eza important. Bato bazali kobela nzambe apesa bango lobiko, bato bazali koluka musala bazwa musala ba promotion na musala emonana, bato bazoluka ndako nzambe apesa bango ndako, nzambe afongola bino miso boye besikani okende osambela nzambe na nga pambola bino. Tolobaki ete église ya Masina tozotonga église ya nini na ya Kingasani pe tozotonga. Je crois moko ya ba plan ya église ya Masina batindeli ngezali awa soki nakoki kolakisa moto nyonso to alingi kocontribuer ya kozala la bienvenue parce que oyo tozosala ezali mosala ya nzambe ekozala mosala moko kitoko mpona lokumu na nzambe mpo bana na nzambe bapambwama mpe bana na nzambe bazala malamu. Oyo eza lupango ya Masina bomoni terrain ndenge ezali place bazotonga yango wana nalakisa bino maquette bazotonga yango na Masina ezala boye donc bozomona donc na montant basengi ezali $2715 pour eloko etelema boye église ya Masina yango wana. Moto nyonso to motema malamu oyo alingi kopambwama akoki kocontribuer mpona mosala oyo po ete topambwama tozala malamu bato basambela libanda te. Lupango yango oyo il faut église ezala wana parce que mwana oyo natekelaki église atomboka siko na longo esika wana nake kote mosusu nde tozotonga donc misala esi ebandi moto nyonso ya motema malamu alingi koparticiper na mosala ezala bien. Journal lelo ezala journée moko béni, ezala journée moko malamu mpona bino. Nzambe apambola bino, nzambe azala na bino, nzambe amona bino. Toza ensemble, toza na Sentinelle TV, toza pe na Soft Kings TV kala mingi te pe Sentinelle TV ekokoma lokola chaîne ya télévision na internet bobanozwa biso live en direct pe tokosala radio nyonso to wana eza baprogramme oyo tozokobunda nango bafacture eza na mesa tokobundabunda. Nzambe apambola, nzambe atombola. Tokomi pratiquement pembeni na fin de la mois ba oyo ba